Tikiki incident aussi salisolo oto bandaki semaine passée mama oyo a bundaki pour quoi kozala na mobali ya bina ye après famille azo accepté à moté akekaka mais atika pe famille te de ça continue qui pe kobunda pour relation entre yena bandeko na ye ezonga RP makamnyo so ezongi nango bien esali penza ba ane ebelete mobali na ye akufaki sikoyo mobali yango akufaki ndenge nini nalobaki pe leur relation ezongi baya na ye oye babanda konyokola ye oye babanda kofinga ye oye babanda kobeta ye bakomaki ba camarade bakomaki penza ba pire na mobali na ye sikoyo bakomi ba camarade bongo ya na ye moko azaki criminel azaki na bon abanaki na ye toujours kozala na ye criminel de ye soki aza na ndako te aza na prison soki aza na prison te aza na ndako soki bozomona ye na ndako te yeba kaka mwana yango aza na prison mais période wana azalaki na ndako quand même ndenge azalaki na ndako azalaki na punition po police bapesaki ye toloba neti bracelet moko boye batiaki yango na lokolo na ye po bakoka koyeba place azali po azalaki susu na permission te toloba bongo abima village na bango bon criminel azalaka criminel yaya wana abanaki kolanda yango te sikoyo azwaki kope moko boye toloba neti ezalaki neti kope azwaki neti kope moko boye tellement azalaki pire na mobali ya bato alobi tokende biso mibale mais ndenge balinga bakende bango mibale ezalaki na village na bango te donc il fallait déjà babima asala déjà eloko oyo akokaki kosala te kopa yango ezalaki sikoni ezalaki koyiba mbongo na banka bato sikoyo bake police ebandi kolanda bango po obimi okokaki kobima te pe oyibi mbongo ya bato dus police babandi kolanda bango niti na film kolanda babandi pe kobeta masasi bazosala ndenge wana ezwi mobali ya ser na biso tof na motema sikoyo ezwi mobali ya bato na motema akufi directement na voiture akufaki kaka kuna yaya sikoyo lere amoni ndenge wana abimi na voiture abandi kokima mais abandaki mona sous place ya okende te police ezokontinue mpe kaka kolanda ye kobeta masasi yango ezwaki ye mpe na likolo na ye mais tellement baadrénaline akontinue kaka kokima sikoyo amoni place ya okende eza sous te adindi na ye na mai amonaki mai moko boye kuna asote vuf leo sikoyo adindi na mai wana police amoni mwana wana akufa esimba te abima pe te totiki na biso makambo na biso tu tozongi ndenge abimaki na mai wana nayebi te mais abimaki ake koluka bakamarade na ye sikoyo bakamarade na ye bakimisi ye azonga Afrique po baton wana nyonso police akanisaki mwana wana akufi na ye na mai sikoyo police a comprendre akufa ite ye déjà akomi déjà na moko na bango na Afrique batie sikoyo na liste ya Interpol donc ezalaki capable susu te kobima mpe mboka wana po partout akokende bakokanga ye ntango azalaki nanu awa azalaki na chéri na ye famille ya bolingo azalaki na chéri na ye bapara na ye bayebaki te mwana na bango azalaka na copain oyo bon bayebaki te aza na copain dus bayebaki pe te copain yango aza criminel bayebaki na bango te aza na copain bango bamoni kaka mwana na bango akoli babalisa ye mais sikoyo balingaki babalisa ye na nani balingaki babalisa na camarade ya copain wana criminel dus mwana bato alingaki na ye te alingaki te po garçon wana aza camarade
ya motema na ye. En plus motema oyo ya ye eza quelque part. Dus azalaki na ye na posa ya obala garçon wana te. Garçon wana azalaki na ye na problème te. Ye kuta banaki na ye kosepela amonaki yango bien. Babalani pe. Babalani mais tellement mwana yango azalaki heureux te. Après une année asingi divorce. Lelo sikoyo asingi divorce na temps wana pe ayeba ye pe chéri na ye wana ex criminel wana akufa ye te ndenge adindaki na mai aza na mboka. Bango mibale baza ekolo moko. Dus makambo nyonso ya divorce esili asombi pe tike na ye ake mboka. Ndenge akenda ye mboka bakutani bolingo na bango ezongi babali baboti pe bana. Sikoyo bana babandi mwa kopusana mwa moke mobali alobi no biso tokokotikala awa te il faut tozonga. Ata soki bapesi nga 10 ans na osilisa yango po tokoki kovanda awa neti baprisonnier te mpona eloko moko oyo nga nasalaki. Po ye azalaki akomaki na mboka noko na ye ayambaki ye aidaki ye abanda neti mwa business na ye. Mais alakisaki mpe nzela ya nzambe. Dus abandaki mpe osambela. Dus azwi mwasi na bana na ye bazongi poto. Ndenge bazongaki nzambe lamu bapesi ye kaka 2 ans. Dus mokolo lelo aza mpe susu na prison te. Bon, wana ezali lisolo neni mobali ya bato akufaki. Natunaki peser, natunaki ye, sikoyo ozalaka na neti mwa kanda moka muke pa ya na yo te. Alobi, na ebandeli ezalaki pasi oui, mais kanda te po mobali nanga azalaki mwa muke te. Ayebaki lo nini akendaki kosala, dus ezalaki ba conséquence ya choix oyo bango moko bazwaki. Na osepela, so bino pe bo partager, bo liker, bo pesi pe ba comments na bino, soki ba makanisa bino za nini, soki pona yo ta mususu lobi anga, yaya bongo na lobisa Yesus te. Yende fale akufa. Mobali nanga akufaki atiki nga na mwana, siko ye azali na ye déjà criminel po anini ye akufa ite. Bato ebele bakufa na nzela boye ye kaka. Nakosi. Mais to partager, to solo la mabuke. Na mona bino semaine prochaine, lisolo mususu.